Ntango ya zemi, basi mingi basalaka constipation to bazalaka na nkokoso ya kosala zongo. Ndakisa Brenda Bajo azali na mokumba ya sanza libwa akomi pene na kobota. Bozangi kosala zongo botungisi ye mingi ntango ya zemi, pamba te abongolaki lolenge na ye ya kolia mpona kokima mposa ya kosanza. Nakutana nango 2 fois ou 3 fois, nakutana nango parce que na bando olia mabele mingi. Po talaka bazemi dezalaka posa mabele po au moins na mibale azema liboso na esala constipation esala te parce que na bando olia mabele te na bando bwaka so ete nausée te eloko te nazalaka neti mutu ayeba posenga kaze mais oyo ya mibale eye na bacomplication yango na makambo yango ebele nde na yo odécouvre teke zeme ezalaka boye constipation ezwaka mpe mwasi zeme ebetaka boye. Na ngambo mosusu Perside Mabaka wuta azwa mokumba na ndenge akomi pembeni ya kobota akutani na likambo ya mpasi ya kosala zongo te mpo asilaki komilengela wuta ebandeli ya zemi na kolandelaka mpenza toli ya munganga na maye matali bilei esengeli kolia. Taka pesa nga ba condition abinanga ke pour que se yate na liaka ba fruits mingi. Na banda kolia ba fruits mingi en plus zemi na nge yaki na bandunda na ntolia bandunda mingi ba pondu donc bilo na banda ko sala mingi en forme akasite ba foile kama sango te bilo na ntolia ya wana nande pe na kompe boy na suka na kutena problème mon côté na kutena problème te na mela mai mingi kuta apparemment na banda ko leka ya mora au moins na zo leka libumu on a zaki bien bilo nyoso na tuna tosaki o nganga banda ko lubana yango tina komi na suka boye na zo gagner procès na nga na kimia nyonso. Dokotolo Mololo Machi Bonzel azali expert na santé publique na polyclinique Akhenaton. Mosala na ye wuta mibu 15 kolandela basi ya zemi. Atalisi nini esalaka mpo bakoka kosala zongo inene malamu te. Ba cause ya constipation soki tokoloba yango ekozala soit parce que mutu azali komela mai malonga te, soki komela mai malonga te nzoto eza na posa koéquilibre to soki bol fécal ezali monene te, notamment bato baliaka il existe certains aliments soki oliango ne produit pas assez de déchets ndeti lipa ndeti misuni balima eproduisaka déchets belé notamment tobengango ba fibres alimentaires comme ndunda, pondu, fumbwa akenda toilette facilement. Basazemi bazali ko remplir presque ba condition pour basala ba constipation to bengi fonctionnel. Notamment basazemi surtout na débit bazala ba appétit mingi te. To o bazali ko sanza, tango bazali ko sanza, azali ko perdre mai, azali ko remplacer PT. Parce que so ameli su mai ya moni da ko sanza yesusu. Baso yo babwaka tango nyonso. Et le salaire était moi 16e mai za na mukie na nzoto aza na moi tobengo déshydratation relative aza na déshydratation relative alors nzoto webike il faut que ne ko récupérer mai a récupérer encore na kati ya tobenga bol fécal wana pe sel wana ezokuma kaka makasi moi pe bima ezalité sope moi ça soliate bol fécal et ça ma malonga te pour ça que toilette ezozalate o muke wana salamaki nzoto ebendi mai ekomi makasi. Munganga alobeli mpe toli oyo bapesaka na basi ya zemi mpona kokamba libumu mpe kosilisa likambo litali bozangi kosala zongo. C'est alors qu'on en profite pour la kopesa conseil na mwasi koyebisa ye ndenge nini akoki kolela amelaka mai ebele amela mai ebele et puis aliaka tobengaka ba fibre alimentaire ntango nyonso ntango tozana ba période ya ba fruits elle en profite pour prendre le plus de fruits possible. Donc véritable traitement à constipation ezakaka régime tozobanga régime parce que tout dépend na biloko tozali kolia. Brenda alandeli malako munganga mpe amoni bilembo ya malamu. Le médecin alobaki
soki oza constipé il faut oliaka omelaka ba jus de fruits ba fruits pe mingi ba fruits naturels hein ba fruits mingi na ba jus de fruits na ba légumes en plus na bando osala mpe salade na ngai mike mpona protéine mpe ya mwana eza mpe nécessaire ntango na bandi kolia yango constipation esalanga lisu te. Bozangi koyeba bizaleli ya malamu ya mayema asengeli kolia bomemaka mpe nkokoso eye kasi Dokotolo Mololo abeti mbela koloba ete kozala mpenza na bamesure hygiéno-diététique ekosala ete basel ebima mpenza malamu. Nathalie Sekabuoro Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.